Mbote bonjour na bilo bato bozuli baku ya kolanda biso na mokolo lelo na ezwi ezali bongo branche moko to tient la chaîne de libération Océan du Congo epai oto zaka bongo bakongomani epai oto panzaka to sasaka to belaka moto a papa le moloto ekita ezikisa misala nyonso ya baloki ya pour le Congo epai oyo to analysaka ensemble epai oto conscientisaka to sensibilisaka to mobilisaka to salaka bongo éveil patriotique epai oto longolaka peuple congolais na bolema epai oto chaka litolo na nzete poete to benga ya malamu epai oto salaka musala ya Jean Baptiste epai oto zaka bongo basinzili ko betaka mbela ko bayete tango ezali mabe tout élément tout ngela bongo ekolo ya biso epai oto telema ferme fidèle ko la baku ke pour kozalaka lycée kwa ya République démocratique du Congo epai oto mokundolaka maloba ya poko la biso les laboraires wala bana so béché fouillé mais laisser ni place que la mer repasse ezui la monte religieuse popo ezui et comme la bongo équipé pour la terre na États-Unis d'Amérique mana na kunya dolanga na États-Unis d'Amérique. Et pourquoi pas, il y a un continent Angleterre, et les grands professeurs Achille Mavé, Mireille Mavé, Ezue comme la Bongo, la diaconesse maman Henri Kamontana, n'a plus cette rondée, Namboka, il y a maman missionnaire, Anita Babel, il faut que le motope Bakoka Lumumba, Ezue et comme la Bongo Big Daniel Ngenda, Namoasinaba na Londres, Ezue et comme la Bongo Mama Jovi, na Papa Mapasa, P. Charlie Chobo, Ezue et comme la Bongo. La chabienne maman sociale na akene maman bala bitike ezui comme la bongo qui l'a méthode de toke tumbakane ko to bokalo ko lefa pekato toujours na akene na Allemagne pourquoi pas pasteur papi ya Mo Carmel Nzambe apambola bino pasteur alors qui tete na moloma ina Lorette qui tete na France na mboka ya maman Célestine na papa Michael que Dieu vous bénisse jusqu'à M le number 1 il y a Océan de la presse tika Nzambe le kalo pambola yo petit frère propre Bogis Bopema toujours na mboka ya France Nzamba mona bino maman la Jolie na Suisse, maman de la Suisse, maman Samuel Mabolongo toujours, Pébino Banso Balandi, il y a Océan de la presse congolaise, puis Océan du Congo, vous s'abonnez massivement, maman Moto Bojali, Mozimamite, assalamu alaikum, na bamisima biso, puis maman Jawa, puis na bilo batu boli bon na South Africa, la moka ya bilo mpinga pena na mpinga gi, merveille kitoko pe mama pasa papa la maman. En tout cas Nzambe apambola bakongomani, apambola bino banso bande kolangai, oyo bozali penza kolanda biso vous allez poser la biso confiance du pays biso ezwa mebilo vous allez biso la Congo central vous allez biso na fin fois République démocratique du Congo na est na Kalemi vous allez biso la Butembo vous allez biso na Basankusu vous allez biso la Kisangani Boloma Singa Mwambe vous allez biso bongo na Lisala na Bumba Mwaso bokolanda biso bipele pe bokobela biso la bandundu obi mamo seyan soit pe makolo tambola pambate ba réalité mususu ezaka ya kolobate mais faut memaka ba épreuve pour te bato ba ete musala na wezali malamu longonya papa na ngai kasi Nzambe akozanga te kopesa biso makolo pour to eba kotambola jour pour jour. Le 30 juin 1960, le 30 juin 2024, de totaliser 64 ans de l'indépendance. Donc elle a fêté qui 64e année, il y a indépendance. Est-ce que vraiment l'indépendance est biso? Donc on sait les mots, le lenge baninga mususu bali pe comme ça la mokolo l'indépendance la bango na bokundo liango bali bon comme sepela bazali bon comme mona été vraiment où tu te vois les pandas et pour le monsieur qui est liboso to se développer même groupe bakaloko taille français to sali pa comme tambola malamu na bande nyonso bozali bongo pe association comité de femmes la viltanaise oyo kamba bibongo na mama Tete Rebecca pe mama Madeleine Azalakati. Est-ce que vraiment Congo a biso ba mama ya République démocratique du Congo bana ya Congo ba papa bi pa ibiso ezwa mebino est-ce que vraiment vous allez bon comité la pela malamu ete kolo wa bino eli ko motambola molenge kani po ete lelo to ko 64 nini ya malonga ezali bon na kati ya kolo wa bino est-ce que tous les pays développés est-ce que tous les pays pauvres est-ce que tous les pays sous-pauvres est-ce que tous les pays du tiers-monde est-ce que tous les pays en voie de développement c'est
Ouazabanga, est-ce que tous un pays sous-pauvre, Bambaté, Binoban, Soboko, Makambolekaki, donc le 30 juin, et Soukabongo, la Zahir, et à Mobutu, puis à son âme, c'est Gazabongo, la Maroc, Bambaté, Mobutu, c'est Koko Kongo, et Ouazabanga, moi, et Mama Yemo, Atika, le 30 juin, Bongote, Aebaki, Valère Nango, Desikana, Kondimaki Malobi, Valère et Aloko, et Motoye, Balaraka, Soki a Koufi, Valère et Loko, et Motozalaka, Polo Nango, de la Mimoni, que papa Mingi, Batika, Bomomi, Solomike, Bampango, Babiloko, Kasi Ebebaka, Soki Bamoko Bazalite, Pambate, Pasio Bango Bayoka qui n'a commis comme à niveau wana, le lengo Bango Bamisela qui me sana Bango, Soki Bazana Bana insensé, Bampango, la Batekaka, Bana Bayaka, Bokoma Bato Nyama. Pe bana mingi batikela ka bango héritage okomona ka bali bongo komo wela esala makamabonga te na ndimi yango pamba te na moni yango la République démocratique du Congo. Mobutu Mutayeba qui valeur ya indépendance. Mobutu Mutayeba qui keli panda esengeli to sala yango lolenge e blongo bani. Kasi na banzi lobi bolanda ki bongo ba fantaisie esala makina stade na banzi bolanda ki biloko bizangi tina makambo ya IGF makambo ya lolenge te pona nini ba flouer bino. Parce que vous allez baumbu nazali komoyebisa bilo poisa ete bakongomani tozali babombo na 21e siècle tozali esclave pamba te mokolo ya lipanda esengelaki tomona ndenge ni Mobutu bandeki kosala lifili bwaye bokomona basoda bokomona bapolisia bokomona bato ya lolenge na lolenge baprogrammente angola no bondia botard de bono extérieur mission comme la bilo mambo angola na mokitene Florence matondo mido bokomona ete lolenge nini lifili ezali kosalama bato nyonso bakomaka sika le 30 juin bana oyo ya 1960 Mobutu akosepelisa bango Mobutu akopesa bango biloko bokomona ndenge ni mokili koningana lisolo mikotambola pamba te bakofuta mutu nyonso po ete eleki fete ya bonane eleki nouvel an ezali fete moko ya kosakana te pe ezali esiko okongole nyonso azwaka conscience po ete Zaire to pe mboka na ye Congo ekende liboso mais ya biso ezali pasi pe mawa moto oyo bato bazali komondimela moto oyo bato bazali kokroire na ye etikali kaka mwana mboka Martin Fayulu pamba te ya tombolaki mombongo koloba maloba oyo ekolobo bani alobi maloba oyo ya kanza pe ya mobali pa alobi ete okonyata biso lokola bakayansa alobi ete Congo ezali eloko ya moto te kabo ya lobo puissant pesa biso mwa maloba moke ya mwana mboka président ya Martin Fayulu à son sport favori. Des voyages inutiles à travers le monde. Il refuse de se rendre à Beni, à Butembo, à Goma, à Mungwalu ou ailleurs pour être aux côtés d'une population en détresse, compatir à son malheur et surtout trouver des solutions adaptées à la situation. Nous avons alerté à plusieurs reprises la communauté internationale sur la tentative d'extermination d'une partie du peuple congolais. Nous continuons de constater malheureusement son indifférence face à la tragédie congolaise qui dure depuis plus de 25 ans maintenant. Personne ne se préoccupe d'exhumer les rapports mapping de l'ONU, délibérément bloqués dans les tiroirs, privant ainsi des millions de victimes congolaises du droit à la justice. Comment comprendre que l'ONU et les forums internationaux discutent de la guerre en Ukraine, en Israël et à Gaza, tout en ignorant les 10 millions de morts et plus de 7 millions de déplacés internes congolais à cause de la guerre que le Rwanda et l'Ouganda nous imposent? Face à l'absence de l'État, à la complicité apparente du pouvoir en place et à l'indifférence de la communauté internationale dans les génocides congolais, il est clair que le salut de notre peuple doit être recherché au plus profond de nous-mêmes. Nous devons puiser les énergies nécessaires pour déclencher un sursaut patriotique tel que proclamé dans notre hymne national, Debout Congolais. Chers compatriotes, depuis 2019,
Les scandales de corruption et de détournement des deniers publics se sont multipliés, totalisant des sommes colossales, tandis que l'armée, en guerre, manque cruellement des ressources. Pendant ce temps, le régime de M. Tshisekedi continue de faire de grandes promesses au peuple, mais manque des capacités nécessaires pour relever les défis de la société congolaise. J'entends tous les jours. Tosuki wana te bandeko na ngai. Botala bino banso lolenge nini. Bato batondaki etuluku pona kolanda maloba ya président élu massivement en 2018 et le seul président et l'unique de la République démocratique. Aux étudiants de nos compatriotes déplacés internes, dans le souveraineté, la liberté et la dignité des Congolais. Je pense notamment à Kipa Vita, Simon Kimaru, Patrice Lumumba, Joseph Kasavubu. J'ai entendu vos lamentations sur mon silence depuis le simulacre d'élection de dissolution adéquate. Extérieures et également des élections transparentes, impartiales et apaisées qui permettront au pays de gouverner en toute responsabilité. Je demande à M. Félix Tshisekedi s'il a gagné pour les Congolais et les Congo de se raviser et de délivrer le slogan de Félix Tshisekedi, le peuple d'abord. Le pays Bandeko, to analyser. Malobani no ezali ya nguya. Malobani o bato bazali ko considérer. Nini o peuple azali ko zala ngo posa. Pourquoi bato bazo soutenir mwana mboka Martin Fayulu Tindelo? Pourquoi Martin Fayulu Madidi azali crédible quand il a peuple congolais? Pourquoi bazali ko croire na ye peu importe la situation ezali ko? Parce que mwana mboka Martin Fayulu Madidi il a été élu massivement en 2018 et élection à Malonga où il pesa qui porte à ouverture où il pesa qui porte à Congo et soit encore vie parce qu'ils ont qui réincarnation il y a mon amour quand vous ce qui me parle ancêtre bandima qui pe milimo ya bankoko et tambola qui pour la koloba iyo penza balobaki cette fois-ci l'unité na Congo et ça ni force pe ya mozo que le libérer ba. Et malheureusement, tous Judas Sazalaki voilà parmi nous. Malgré le lengue à papa naye, malgré gloire ou ya zwa qui na kombo ya papa naye, mais mon thème moné na yoke linde koye le kunya. Kwa lobi Martin Fayulu Madidi ko tambo la tapi. Makambo ya Bible ezalika ya solo. Judas akwinza bwalo. Et bomoni Congo lelo eza ko s'empirer. Congo la biso le 30 juillet comme le kwa matanga. Donc kaka bayi catholique nde bapesaki esengo na babiso ba oyo lokola tolingaka mwa ba congolais mukolo wana ezalaka pe mukolo ya bambota mwa biso pe to ko clôturer sans ya biso ya esengo ndomoni tolobaka pe mwa moke to sensibiliser bato lokola ndayango pe na océan du Congo lolenge kani to yebisaki bato ba yebisa bana pe sengeli to se libérer biso moko pour être tango et comme mabe peuple congolais tika comme posa congolais et sikanyo sozali oyebi ete Félix akosaila omona mote bisikani sozali oyebi ke eloko moko ya malonga to zelate pamba te bazali komo bongo ba congolais tongo medi pokwa ba congolais bazali komo kufa lelo Congo ezali na pasi lelo Congo ezali na pasi koleka pasi ya ba pasi tokoki kopesa ka exemple te to ko comparer te parce que ndoki azali kaka ndoki demona mokonzi wa bango azali mais ba demo bazali na branche ya bango sambo oyo ba telemaka bazali na mitu ya bango sambo oyo telemaka demona na demona zalaka na mission na ye donc tokoki koloba te ke Kabila a été mieux et Félix n'est pas bon non pas bango no sobali ba demona moto la motazo jouer rôle na lolenge la ye apesi muninga alobi serpent kende ko serpenté bango vodor kende
kende kosala mosala na yo alobi yo lokuta kende kosala moyibi bima moto la moto akosala makambo na lolenge na ye kasi azali demona pe champion na bango satana na maseke ye wana atelemi bakongolais totika nanu komiboma na biso na biso totika nanu komi soutenir bato oyo na lolenge oyo tozali komosala lelo baguerre ezali nayebisaka bino ke alingeti lokola koti wana dans un premier temps akosala mosala na ye me akosuka po akozala redevable na bato batiaki yango moni lelo baza kotelisa ye mandoki balobi akomi contre idps oyo esalaki ebolamu alingeti azali ankala kaka la minute azokoka kosala mosala te yango azoluka kolashe azolinga asala nini atika po ete ye moko ayeba sikoyo komizwa makasi pe ya kopumbwa pamba te azali kosala me makambo akosala ekosimba te po miyibi bazali en costume badetourner bazali bato batiaki miyibi bazali bato batiaki alors bakomi kosalisa ye mosala lolenge oyo akoki kosala te lelo akomi témoin gênant pamba te akokanga nani akotika nani po bamiyibi bazali na ngambo ya gouvernement soki alobi akanga bango ekosimba te soki alobi akomola bango ekosimba te alors démissionne toi papa lave maboko na yo mpo ozala propre parce que mosala oyo ozosala mboka ezali malamu te ata yo oyela lolenge ya malamu okosala mosala moko te mpo ifo ozala kaka na lolenge na bango okodenonse bango te mutu ya malamu akoki kosala na gouvernement oyo te mutu oyo alingi Congo akoki kolinga te banome ye na temps oyo mboka eza kokufa parce que okoservir nation te plutôt okoboma mboka na yo mais lobi bandeko na ngai est-ce que boyebaka te mokeli azalaka est-ce que boyebaka te liwe ezali est-ce que bokalisi boza mabanga ke bino bokokufaka te bongo na nsima ya liwa na bino nini oyo bana bino bakokonaître ntango mboka ekozwa mpe lisekwa na yango mpo bosatandre te kongo ekotikala boye te po bakongolais bazali kolela cri na bango mpe ekomata epai ya nzambe tata alors soutenons tous Martin Fayulu Madidi azali moto oyo azali crédible azali moto oyo maboko na ye mpenza masimbi makila te peu importe la politique mpona komibatela okoki kolia okoki koloba me na kati no eza bongo te nakopesa bino lisese moko ya biblia mpona komilanga kosukisa tozali na cadre évangélisation napesi bino lisese ya Isaka na bana ye babale Jacob na Esaü histoire mal compris na bato bayebi nzambe te pe révélation te papa akomi misu motaou alinga bénir Esaü moto oyo nzambe aboyaki eza deux nations ebimi na libota ya Rebeka na libomo ya Rebeka mais Rebeka sache qu'elle azalaki kotambola kati la révélation yango nayebisaka bino mwasi azali molimo mpo basala ye na mokuwa ya mobali mwasi azalaka nzoto te mobali nde alingaka alatisa mwasi nzoto alobi chair de ma chair os de maison mwasi azali chair na ye te azalaka os donc alegaki pouvoir na ye pa mwasi nde omoni asumuka uta ebande mes femmes sages bâtissent sa maison tobundana letumba ya Congo bamama ebele bozala misolo ebele mpe bozala makoki ya kosala eloko me nini ezofrene bino mpo bobundela mboka na bino te lelo tozali bato ya libungu tulu na monde me misolomi ya biso bapaya bakoyiba misolomi ya biso mindele bakozwa tokoleisa bamabota ya bikolo misusu tokodevelope bikolo ya baninga mosusu me pai na biso tozali ata na nzela ya malonga te bandeko na ngai kabo ya l'homme puissant sukiselanga tielanga likambo ya train ekangami na embouteillage bongo toleka
bosukisi na ngai lisese wana boyebisa ngai Rebeka asalaki mabe ya koyebisa Yakobo alamba bana ntaba mibale la papa lia papa mbola ye kasi Yakobo alataki poso Esawu kasi mongongo na ye ezalaki ya nini nde Martin Fayulu Madidi akolata poso Esawu po ayeba bayi politike obanso ya miyibi mpe lokuta me ntango bakosangana na bango mongongo oyo ekobima ekozala mongongo oyo ekozala na bango te kasi na loposo bakosimba ye bakoyoka bapoale yango monaki Isaki atali alobi nzoto nakosimba ezali Esawu kasi mongongo nakoyoka ya Yakobo mazaki na chote fois pambola nde mona moka Martin Fayulu akokalela bino bokoye kofinga ye traître c'est normal po alati poso Esawu bokoye kofinga ye moyibi azolia bamboka ba Félix c'est normal eza mbongo mboka aza na droit ya kolia yango peut faire avancer mission na ye aza na droit ya kozwa misolo ya bato nyonso peut faire avancer mission pe amema biso na liseko ya République démocratique du Congo makotikala kozalaka bango te akotikala koteka nation te soki azalaki la posa ya koteka mateki parce qu'il a été aussi sollicité aboyi koteka mboka na ye bomoni bino moko population. Alors merci encore une fois pour être bato bazaka na mato ya koyoka babangi lumbe po adversaire asa faible biso ne bato mona te pour to repousser bango lazo yebisa bino que Félix a peur que bato basa la marche Félix a peur po yebi soulèvement ya mboka oyo et ko memaye na malamu te alors arme na ya su ya kokanga bato mais merci pour mon mboka Bruno Mimbenga les résistants a été libéré sans condition malgré difficulté nous autres yesala e pasi azala ndaku autaki hôpital azala ndaku vraiment ekozala pe malamu lisungi la bilo parce que Bruno défend sa patrimoine Bruno azali bon mon bundeli ya ye ko le Congo merci encore na base la onde pour ceux qui se bota la Congo train et quand même embouteillage train botali rail botali lolegi bobo yebisanga mboka la Félix azala souci na bobo yebisanga mboka la Félix alota angwa ta mukomo Félix alota kambongo Félix azolota vie oyo arriva kozwa un jour malota kateki ya bongisa Congo parce que okokango te ezali bulu munene pesa na niveau na été ba congolais to telema na bosolo to longola kati ya yonde umela yende te yo mokondo mi umela yondo za mokonzi yondo za mutuka simukila te to bundele kolo abiso mona mère de Bruno na Autriche mona mère de Bruno ya Autriche et pourquoi pas Lik Makanaki prisonnier de Jésus en Autriche. Vraiment, tout c'est sans à l'absence à juin. Tout ce côté la sans à juillet. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que vive la guerre en RDC, papa Patrick, papa Langaï, Michael. Et pourquoi pas papa Alfred, maman Clarisse. Namboka elle passe à la université en live. Maman Mireille Nale qui l'a eu la Cana Angleterre. Que Dieu vous bénisse et pourquoi pas maman Jolie qui est dit na Canada, maman Vava Bassi à Mouya, maman Sidonie na France, Abiska Boza Bomona Nagate, maman est moto mojali mozima mete, to bunde tumba ya libération, to bunde tumba ya libération, to zelate 5 ans ya souffrance, to zelakate 2028, tout est possible à celui qui croit, ce qui t'ont dit que toko bouleverser gouvernement o toko benga na baloki o toko benga na bato bazo ma bande ko la biso nuit et jour toko benga na bato bazo sala Congo mabe o bakoti biso na bombo biso toko tele mapenza ba ozala biso le moko toko longa poto zo mundo kutonga moko noble merci na ba résistant merci na bato nyoso bazola la souci ya lo lenge nini Congo ko ozala libéré merci na bakolo Congo merci na biso nyoso to tele maloko la mutu moko bisika no so bozali poto le ngala kati ya pasi o merci na kabo ya l'homme puissant on n'échange pas l'équipe qui gagne comme tu rétablissement la pape Dieu directeur recherche stratégique et pourquoi pas Sango Mokonzi personnel pareil à bénédiction que vive l'indépendance que vive la guerre en RDC la patrie ou la mort nous vaincront la peur doit quitter nos esprits nous avons le droit de libérer notre patrimoine JKM, le number one, il y a océan de la presse congolaise.